Donc na minute oyo tozana na ebandeli neti lelo nsusu ya kosambisa te parce que mikanda oyo esengelaki ekomela biso ekomaki te. Non, eloko boko retenir ezali ke procédure oyo bango basali lelo tribunal andimi yango te arechete yango. mpona ngai nabana etaki chrétien apres simetaki avocat etaki chrétien bango basoni oyo bateyaka biso bolimbi situ na monde fo bazala modele nanu bateya bateyaka biso ye moko moto ateyaka biso makambo ya kolimbisa bakoma bolingo ase comporte me boko soki biso sikoyo tose comporte aloba biso ndenge afungi nde banani bakombo ya bapasteur oyo afungi eza na retard te nano mpe bandi kosamba te soni kafuta basonga basona bandeko na bango bana malgré basali mbeba mais basali mpe mabe par rapport na baloi ya ekolo ye akoki kobomba bacriminele te soki te bango bakoy awa soki jesekateli biso wi toboyi te eza soni bango ne bahomme de dieu l'état mpe akolandela ye ndenge nini document ya ndenge wana esalamaki na kati ya église de réveil du Congo na bato songolo pakala banome mpe mutu moko oyo aza ate na pouvoir te na kati ya chantier azoloba tout droit soni kafuta eza soni nazoloba etaki chrétien bamona biso bachrétien toyofunda na justice nalobi azosala désordre na église ya Réveil ya Congo oyo bouti koyoka basite bakombo na bango bapasteur Kajamar bapasteur tout ce que vous avez écouté et baye awa na tribunal bakomi konie bakombo na bango. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mopondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour, monsieur l'avocat. Bonjour. Par rapport à ce qui vient de se passer ici, tout le monde a la coba, il faut que se baille. Vraiment, c'est passé à d'abord. Ok, les lots, tu as dit les lots, participants de la général Soni, les cas qui dans l'état la justice, on a bango dans le lobby et on va faire des faux usages de la liste. Les audiences qui fixées. Voilà, par rapport à votre cas qui est passé, papa n'a plus de ça qui suspendu. Est-ce qu'on est à qui suspendu balle et que là qui n'a pas de vraiment et le connu il y a ce cas pour décider par rapport à bon, en tout cas, les lots, les ministère de la Justice, ici, les Fatimaka. Le ministère de la Justice reconnaît l'investiture du président évêque général Yassika, Israël Dodo Kamba. Mais les lots, Toyaki, par rapport à plainte au papa Naïsou Sonia Salaki, tribunal s'est déclaré non cessé. Donc, c'est pas bon message. Procédure, ça la mana le lengue mibeko isengi. Non c'est si on a balimbo kabako non c'est si ça veut dire pas qu'on a les sous non c'est si on est allé que ndenge bango basala une citation directe on a kufunda bandeko yangambo soko wana ko biso to représenter ba client na biso donc soki ezalaki saisie moko régulière ngaki to samba alors comme si ko eza saisie moko irrégulière moi to samba ezate parce que place bafundeli ndenge bakotiseli mikanda tribunal s'est déclaré non saisi parce que
kotika citation directe na siège et non na adresse individuelle ya bato bon bafundi. Ok, tu peux retenir non, eloko boko retenir ezali que procédure bon basali lelo tribunal andemi yango te a rejeté yango. Voilà. Babandela makambo esa babandela kofunda esalema na ndenge code ya procédure pénale il y a procédure pénale esengi na article 57, 58, 59. sikoyo toyeba lisusu pasteur Soni Kafuta afundi nde banani bakombo ya bapasteur oyo afundi. Bon, ye afundi ba membre effectif pe fondateur Mapasa Baolimo Kajama na Moïse Chibou. Ok, merci beaucoup. Merci. Oyeba yo oza kote nini parti Papa Soni Kafuta to parti naza kote ya participé sikoyo eloko nini vraiment oyo bokoki koyebisa biso na mokolo ya lelo na kote parti na bino estce ezalaki solution ya kofunda to solution oyo pasteur Soni Kafuta akoluka par rapport ya démission na ye to par rapport ya investiture ya prophète Kama. merci pour la mutuna esengeli kolakisa boye réponse ekozala na deux aspects. Aspect liboso ezali aspect spirituel bango nyonso baza basali ya nzambe likambo nyonso oyo esengeli eleka na katikati ezala esengelaki bavanda basolola baluka kimia ndenge mokanda na nzambe ezoloba boluka kimia entre bino bana na nzambe. Deuxième volet c'est que eza droit na ye ya koya kofunda soki aestime ke a comportement boye comportement ya kingandi ya boye eleze ye eza droit na ye ye nde moto akolakisa na zuzi ke tala mpona nini na efundi bandeko oyo eza mpona likambo zuzi ya kosambisa zuzi ya koyeba kokata soki biso tokoyeba te esengeli tokende te na suka oyeba zuzi ya kokata ndenge nini soki akopesa oyo mbano apesi bango soki akopesa ye Papa Soni raison apesi ye. Donc na minute oyo tozala na ebandeli neti lelo zuzi ya kosambisa te parce que mikanda oyo esengelaki ekomela biso ekomaki te yango moni tokimi awa zuzi alobi aza non saisi c'est-à-dire que akoki kosambisa te badocument oyo basitation oyo efalaki ekomaki basalaki na ndenge malamu. Merci beaucoup. Mpona ngai naloba nano etanke chrétien apres naloba simetaki avocat etanke chrétien bango basoni oyo bateyaka biso bolimbi surtout na monde fo bazala modele nano bateyaka biso ye moko moto ateyaka biso makambo ya kolimbisa makambo ya bolingo ase comporte mais boko soki biso sikoyo tose comporte aloba biso ndenge de 1 de 2 nalobaka lokola chrétien mpona nini te basanganaki tout d'abord bango na bango bayokana nano ayekaka mbango na leta. Donc Soni na bango nyonso namoni bolingo eza te ezomonanake bazolana na mbongo. Donc omoni moto mosusu akotika kosambela na bacomportement na bango. Nalandi Soni Kafuta etaki homme de Dieu na télévision ezwaki même na ndoto na ngai namonaka bango te tokabwana bango libele même na ndoto na ngai est-ce que un homme de Dieu peut tenir des propos pareils? Or que notre Dieu c'est un Dieu d'amour, un Dieu d'unité, un Dieu de paix. Donc, les appassis, là-bas, propos, oh, il n'y a pas soi-disant général Soni Kafuta. Je dis soi-disant, ça n'engage que moi. Deuxièmement, maintenant, la revêtie casquette avocat. Les lots, porte, il y a un tribunal qui m'a fermé.
On a koyamba ko identifier nos bateaux. Pourquoi? Manière oyo greffier qui n'a ko instrumenter exploit à ça que on ndenge longo banité. Or mibeko de pesi comment une hiérarchisation ya ko pesa mutu mukanda. Soki na résidence okuti yete bandeko na yete titi mais yake na bureau ake ko pesa na sentinelle. Or mibeko etangi sentinelle te. Soki na bureau faut pesa na ye moko à sa propre personne. Et on le tribunal et pour quitter ko yambatel comme on pesa ce conseil étant chrétien ils ont tardé parce que citation directe dans la classe et se reposera pour le ministère public. Les actions ministère public et se reposera pour le ministère public. Les amoutoubos à se sentir à contourner le ministère public avec le monde à la société catholique tout en forçant la main du ministère public. Ils ont tardé. N'a pas venu au samedi. Soni Kafuta va songa ba sona bande bona bango ba ko so je sais ka télé biso 8 boite les a soni bango ba homme de Dieu ba mwana biso moto ko ngite de ba kaisala aza kaisala ka télé bango ils a soni ils ont tardé action oyo nani ezina wonzela otambola te soki avandi na ye abingi bandeko na ye bakoyokana eza soni et bon toyebisa bamisilmani et bon toyebisa bato afundila kongo nini et bongo toyebisa église de noir nini eza soni makambo oyo bino kokendaka mo boefase bakote nanga mosu bongisi ya bien boefase lo kote kaka nde azo eza soni toyebisa bamisilma nini toyebisa bato ya église de noir nini toyebisa bato ya bundi ya kongo nini seke bango baleki biso boyebisa biso bakretien soni te ezomona eza soni nasengi no pardon boefase koto te nazolobela tout droit Soni Kafuta eza soni nazo bataki chrétien bamona biso bakretien toyofunda na justice na lobi mais nasengi bino kaka boefase koto te bolongola ngo te merci un peu de cloche ndenge ezalaka kaka tomoni yo toyeba oza kote ya parti nini. Je suis présent avocat et général de Soni Kafuta, pasteur qui a saisi le tribunal. Oui, le pasteur a saisi le tribunal. Dites-nous un peu, yebisa biso mama na likambo na mokolo ya lelo ezalaki nini? Mama na likambo na mokolo ya lelo eza pasteur Soni Kafuta oyo azali mokambi ya église de réveil du Congo oyo oyokaki bato moko boye oyo tositaki kombo bapasteur misato oyo basalaki mbeba bazwi mikanda ya église de réveil du Congo bakamati yango bakei na chantier bango moko nde balobaki yango liboso ya tribunal bakei na chantier kosala déclaration ke mokambi ya église de réveil du Congo azali lisusu mokambi te yango pasteur ntango amonaki makambo ndenge wana lokola ye aza leta te nde aye kosaisir tribunal ya mpe ya basosa ya kokasa bubu mpo tribunal atala déclaration oyo bato wana oyo baza na pouvoir te bakendaki na kati ya chantier ndenge bango moko balobi adresse wana eza ya bango te esika mikanda na bango oyo bakomaki adresse wana eza ya bango te eza chantier mais bakamataki mikanda oyo etali makambo ya kokamba église de réveil du Congo bake kobatama na chantier po bakende kokoma mikanda ya lokuta ke baza ba membre effectif po balongola kokambi ya église de réveil du Congo na yango nde pasteur Soni aye na tribunal asengi na tribunal ke bakanga bato wana na makambo oyo bango basali badétruire mikanda nyonso oyo bakendaki kokoma na kobatama na kati ya chantier puisque bango moko bawangani lelo bawangani bakombo na bango oyo bakomaki na kati ya mikanda bawangani pe adresse wana oyo bakamataki ya bakomaki yango na kati ya mikanda ya lokuta ya mabe oyo balobaki wana yango tribunal asengi eloko ya liboso alobi audience ekozala kaka na tribunal oyo puisque komba na bango ya liboso ezalaki nini président ya juridiction ya Kasavubu oyo azwaki ordonnance wana afixaki audience ke yende il faut
akonza asambisa bato oyo basalaki makambo wana na ressort na ye bango baye balobi ke audience ekotikala kozala te puisque ordonnance ya président wana eza ya lokuta bakoki kosala bongo te nde eloko ya liboso. Eloko ya mibale bawangani adresse na bango oyo bakendaki kosala badéclaration ya lokuta wana ne président en juridiction alobi lokola bino bowangani adresse na bino oyo esika bokendaki kokoma badocument ya lokuta boya mokolo ya le 13 po boya korépondre na makambo ya mabe oyo bokendaki kosala oyo pasteur Soni Kafuta afundi bino le 13 tokotindela bino mikanda na kati ya adresse ya bino oyo bino bopesi na kati ya greffe nde kamozali mama na likambo. Donc tolobake le 13 tokozonga awa parce que tribunal elobi ke yende aza compétent ya kosambisa bato wana oyo bazowanga na baadresse na bango. Mais toyebi pe pasteur Soni Kafuta aza déjà suspendu. Toyebi ke Dodo Kambande ya koti na esika wana. Bon bino nde bolobi ke pasteur Soni Kafuta aza suspendu. Eza kaka bato wana oyo yo moni baye kosamba liboso ya bajuge oyo bawangani ke bakomo na bango oyo basalaki acte ya suspension bawangani liboso ya tribunal ke eza biso te biso toza bakombo wana te. Donc bato oyo bukili mobimba eyeba ete bato wana oyo bakendaki kosuspendre pasteur Soni Kafuta moko na bango awangani kombo alobi na kati ya réunion wana kombo wana eza ya ngati. Donc ngai naza concerné te donc ndenge bakomi kowanga na bakombo wana ezolakisa déjà mbeba oyo bango basali et que suspension wana eza na monoko eza bango kaka nde basali suspension. Est-ce que pasteur Dodo bakoki ko investir ye na kati ya chantier ndenge bato na ye oyo batiaki ye baye koloba liboso ya tribunal na kati ya chantier esika kite eza te eloko moko ya kovanda eza te poussière eka nde bake kobatama bazwa décision ya kolongola mokambi ya église de réveil du Congo. Est-ce que ezalaka bongo? Donc makambo ya bango wana basalaki na chantier wana tribunal oyo akoannule yango à partir ya le 13 oyo bango bapesi ba adresse mosusu puisque mokili mobimbo fe yebake tala bato oyo bakendaki ko destituer pasteur Soni Kafuta bakomi ko wangana na bakomo na bango liboso ya basusi bakomi ko wangana na ba adresse oyo batiaki na déclaration wana ya ko suspendre ye liboso ya basusi. Donc mokili mobimbo fe yebake mokambi ya église de réveil azaka moko pasteur Soni Kafuta et que akolandela bato wana moko na moko po bayeba etike na kati ya mboka ya Congo mibeko ezali. Mais maître toyebi ke bible ezoyebisa biso bolingo ya Nzambe ezali toza ba pasteur bino pe lokola bino boza ba conseiller na ye boko koyebisa te mokambi ya église de réveil to pasteur Soni Kafuta azongela na bible koloba ete alimbisa baninga na ye basolola basangana po te po awa na justice ezaka isala. Bible elobi ete kolimbisa moninga eza malamu mais kaka bible elobi ke soko vani na kati ya mokili oyo il faut kotosa mibeko ya leta. Pasteur Soni Kafuta azali mutu oyo aza mokambi ya église de réveil du Congo akoka kobanda ko bomba bato oyo baza kobatamaka na baka chantier mpona kosalaka mabe na bato na kosalaka ba infraction oyo leta alingi te ye akoki eza compétence ya pasteur ete ya kobomba ba oyo bazo commettre bambeba liboso ya leta. Donc toto sa bible mais toto sa pe l'État puisque l'État ezaka kanzambe nde asala l'État. Donc mokambi akoki kozala abana ko bomba bato bazo sala kambeba bawanga na kabakomo na bango liboso ya ba juge alors que bazo sala kamabe na mokili mobimba nde likambo ngana lobi mama na likambo na lobi ndenge wana asi alimbisa bango na mabe na bango mais akoki kotika bango te sans qu'il a dénoncé bango liboso ya l'État soki te aza kosunga l'État oyo Nzambe a institué na kati ya mokili oyo te nde likambo ngana pesi réponse yango wana. Maître, tu as dit que tu as dit maman ya likambo oyo toyeli awa eza kaka moko bato misato bakamati mikanda ya lokuta ya église de réveil du Congo pe basali déclaration liboso ya presse basali déclaration liboso ya ministère ya justice balobi ke ba destituer balongoli mokambi ya église de réveil du Congo na poste na ye contrairement na ndenge ba statut na bango elobelaka ba violer statut bakamati bake ko batama na kati ya chantier bakomi mikanda ke biso tolongoli Soni Kafuta na chantier kiti ezate eloko moko ezate poussière na poussière bakamati babatami wana bakomi mukanda na kombo ya église de réveil du Congo alors que église de réveil du Congo ezana bakambi oyo Soni Kafuta za numéro 1 conseil de sage pe ezali
au lieu bazela bakambia ya église de réveil bakoka kopesa discipline soki mokambi na bango moko asali mbeba bazeli yango te kaka ba individu wana bakamati décision bake koloba ke tolongoli ye nde na likambo wana ecréer ma likambo ya munene ya désordre ya makasi na kati ya église de réveil yango pasteur Soni alobi ete baza ban malgré basali mbeba mais basali pe mabe par rapport na ba loi ya ekolo ye akoki kobomba ba criminel te soki te l'état pe akolandela ye ndenge nini document ya ndenge wana esalamaki na kati ya église de réveil du Congo na bato songolo pakala ba nommé pe mutu moko oyo aza te na pouvoir te na kati ya chantier après otika bango après l'état ye baba criminel wana te na yango pasteur Soni a dû décision ya ko tika bango na maboko ya l'état na makambo oyo etali infraction ba commettre puisque aoki ko bomba yango te de mama ya likambo za wana po ba détruire document wana bazwa l'état akoyeba makambo nini akosala na bato oyo bakendaka kosala ba document ya lokuta pona kosalela bato mususu mabe na ba organisation nyonso mabe de mama ya likambo yango wana toyeli awo bazali combien et puis na point de presse pasteur Dodo balobaki que justice na biso et reconnaître ye kazali représentant légal ya avec est-ce que justice c'est ça l'erreur bon justice etikala ko reconnaître bato c'est tango bazolo ba que justice et reconnaître bango et la kisi ete ndenge biso toye ko samba lelo juge akamati déjà décision alobi que pasteur Dodo nde akomi représentant et si ka moko te o justice décision moko ya justice ebimi que pasteur Dodo nda akomi mokambi ya école yango moni lelo kaka nde likambo oyo ememami na maboko ya bazuzi lelo kaka lelo donc lelo kaka nde bazuzi bakamati likambo balobi lokola bino bo wangani ke biso to salaki likambo wana te toza eza bakomo na biso te eza ba adresse pe na biso te tokolanda bino ti bisika bo batami obozolo baka adresse wana eza ya bino te tokoya kotikela bino mikanda po boya mukolo ale 13 boya ko comparaître boya ko répondre na makambo ya mabe oyo basalaki ke pasteur Dodo azala église représentant à l'église de réveil du Congo oh eza lokuta pasteur Soni nda continuer ko azakaka représentant légal justice etikala ko pesa ya ata mukolo moko te soka alobi ndenge wana est-ce que atikala ko lakisa bino jugement eloko babengi jugement oyo ezolakisa ke yende aza mokambi ya église de réveil du Congo ti lelo totikala ko samba te jugement ezali te lelo kaka nde tobandi confrontation etikala ko sala te ministère ya justice eza organe administratif bakamataki bato wana kaka oyo bazobatama lelo bazowangana badéclaration na bango ya assemblée générale oyo ya lelo kaka bato wana bawangani ke bakombo wana eza bango te assemblée wana eza biso te tosalaki yango na chantier bomema biso na adresse bakamataki déclaration wana bake kotika na ministère ya justice lokola boyebi mukanda eza ate eza ya mabe ate eza ya lokuta soki okamati yango oke komema otiki na service courrier ya ministère ya justice bakosala oyo babengaka accusé de réception c'est-à-dire bazwi yango po bayeba koyeba koexaminer yango batikala koloba te ke tozwi tokamati mukanda oyo yondo okomi représentant makambo wana ezalaka justice nde elobaka soki bato mobibale baza koswana eza service administratif nde eza bajuge te eza justice bajuge nde bakoloba ke pasteur Soni nde aza représentant légal to pasteur Dodo nde aza représentant légal puisque bango mibale bakomi na niveau ya justice eza service administratif ya ministère te nde eloko ezopesa mabe oyo bato bayebi baza koloba makambo ya lokuta ya pambala bato tofundi awa baza misato eza na pasteur Moïse pasteur Kajamar na pasteur Mapasa bango baza bisato lelo kutu Mapasa wana awangani kombo na etanga amoni basuzi balati bilama na bango atelemi akomi kotoka po batuna ye makambo ya asalaki alobi nga nasalaki makambo wana na chantier me navandaka na chantier te atoki awangani kombo na ye alobi ngai kombo na nga Mapasa te naza na kombo mususu me biso tolobi oyo ayaki kotikela ministère ya justice mukanda ya assemblée générale oyo alobi ke ngane naza signataire kaka Mapasa oyo akomaki procès verbal ya destitution ya Soni lelo alobi kombo wana eza lisusu ya ye te c'est que lokola ya awangani biso toyebi ete ke ye Mapasa
alobi ke eza ye mapasa te justice akoyeba likambo wana ti mukolo ye akoyeba nani alataki kombo ya mapasa po akende kosala destitution ya Soni Kafuta nde likambo biso toye na justice yawa donc décision moko etikali kozwama te ti lelo bana église de réveil nyonso du Congo bayeba ete ke mokambi aza kaka moko son éminence le général Soni Kafuta Rockman yende mokambi ya école ya église de réveil du Congo et ils ont regroupé plus de 1000 corporations na kati ya Congo eza kaka mutu moko ye mais bato wana baza bakangami l'état kolanda bango ata bawangani bakombo ata bawangani ba adresse to kozwa bango ti na suka l'état kozwa bango de likambo yango prochaine audience eza le 13 ya mois oyo donc la prochaine audience ba ko tikela biso mukanda esika biso to vandaka justice kolanda bango ti esika bavandaka batikela bango mukanda po baya baya ko répondre na makambo oyo bango bafundi bango oyo basalaka oyo makambo eza politique to eza politique ete eza kaka bato oyo basalaki likambo yango nde baoki koyebisa bino bajournaliste ke likambo eza politique to eza politique te quant au pasteur Soni aza représentant légal ya église de réveil du Congo pasteur Soni nde aza komonana na bakonzi nyonso ya mboka aza koparticiper na baconférence nyonso oyo ya bakonzi ya mboka en tant que représentant légal soki bango bakamati politique bakotisi na kati ya église po bakendaka bapoliticien bakendaka koyebisa bango bakoma badécision ya église de réveil du Congo na kati ya bandako ya kotala oyo esila nanu te bachantier c'est que bango moko nde bakoki koyebisa bango bapoliticien wana oyo baza kotinda bango babebisa église de réveil du Congo mais pasteur Soni ti sikoyo ayebi kaka ke aza représentant légal akoki koconfirme na misu na bino te ke eza likambo ya politique eza likambo ya bana babungi nzela bake baweleli baintérêt oyo bango baza na yango po bakende kosala oyo bango basalaki po esepelisa bango donc makambo ya politique eza bango nde bakoyebisa biso toyebi yango te makambo fumezo ndakisa que donc batraité baza prêt à table bazo yo comme le banzambe so moi communiquer justice bala moko et ba musulman ba osekana ba catholique ba chrétien il faut bayeba likambo oyo makambo etali infraction ya ekolo na kati ya mboka ko commettre infraction ato za catholique ato za musulman mokambi ya église aza na mission ya ko couvrir ba criminel te soki bible elobi ke soki mutu asali mbeba yo mokambi ya église bomba ye na kati ya ndako na yo justice azwa ye te c'est que wana nde bozo respecter nzambe oyo atiaki justice na kati ya ekolo te bon mpo na ngai avocat à moins que pasteur botuna ye moko mais en tant qu'avocat ya pasteur Soni aza na mission te ya ko bomba mutu oyo asali mabe oyo l'état azoluka ye abomba ye na kati ya ndako na ye amonana na miso ya l'état te ye aza na rôle wana te à moins que na église mosusu soki bango mutauti ko bomba mutauti ko finga butu après okamati yo obombi en église okamati fungola otie soki na église na bango basala ka ndenge wana pasteur Soni akoki kosala makambo wana te ye akote yo po osala bolamu soki l'état azoluka yo akobimisa yo na l'état ayebi ndenge nini akosala mais soki osali ye mbeba ye akoki kolimbisa yo mais l'état ayebi ndenge nini akosala akoboya ke l'état sala mosala na ye te nde likambo eza wana il faut kodistingue biloko mibale wana bien esali biso elengi mpo baeglise nyonso ya république démocratique du Congo bayeba que bandeko bazosala désordre na église ya réveil ya Congo oyo bouti koyoka basite bakombo na bango bapasteur Kajamar bapasteur tout ce que vous avez écouté et baye awa na tribunal bakomi konie bakombo na bango ya liboso omoni que tribunal droit eza bien omoni justice ya malamu ya mibale banie na badresse na bango place o balobi keno badestituer évêque général Soni Kafuta lelo tozobisa bapasteur église ya réveil du Congo eza kaka église ya réveil moko nazoloba a qualité ya porte-parole ya église du réveil du Congo na province ville province ya Kinshasa mandaté lelo oyo makambo ekoti na justice église bazotiango na désordre dozo comprendre qui est derrière ces histoires là pour diviser les lois églises. Est-ce que ça m'a nzambe tu as sous ma nzambe te tolobi lokola déjà tribunal les a saisi régulièrement l'affaire est envoyée vers les 13 bokoya lisusu awa kaka na batwana basali faux et usage de faux
bazui caché il y a lokuta il y a église de réveil o ezana détenu et pas ya évêque général Soni Kafuta toyebite ba lettre bazongo baza ko envoyer ba lettre wana na caché nini remise et reprise et salamité basa no destitution ya lokuta bato bakoke ko sala destitution wana baza na qualité te baza pe na mandat te. Qualité de pourquoi? Parce que dans le statut il y a REC. Bato vous allez capable il y a voter baza ba membre effectif oyo baza en cotisation en règle avec notre cotisation. Sur le bateau wana nyon surtout ceux qui 60 points de monde qui wana to comprena qui a voté les 60 points là ba outi wapi. Voilà pourquoi pour na kolongole loko wana ceux qui ba bengi ba pasteur na côté ya papa Soni Kafuta toya soki babengi ba pasteur côté oyo bazobenga bino kuna na boyi kotanga bakombo ya bato awa pe kozala ba polémique to boyi ba pasteur bakende kuna te. Pourquoi? Parce que légalité et puis légitimité eza na ngambo ya évêque général Soni Kafuta Rockman. Mandat évêque général eza à 5 ans. Évêque asali ata 2 ans te. Likambo ya kwa destituer ye euti wapi bakomi koloba mangambo politique ya na kati politique nini eza na kati église ezalaka apolitique église etikali kozala politique ata place moko te. Donc tozoloba na ba journaliste tosengi bino moins modestie tosengi bino moins équilibre ba journaliste bozwa likambo oyo bokiango songi te biso tozana posa église de réveil du Congo ezala unie to ana besoin te église ezala fragilisée parce que église yango depuis qu'elle est fragilisée à ma qualité à porte-parole mandaté par l'évêque général Soni Kafuta son représentant provincial le pasteur Guy Daniel Tassa. Je veux parler que nous avons besoin de l'unité de l'église. Bandeko yo baza ko se réclamer basali kamususu baya to solo là. Vous l'avez déduit justement. Pourquoi vous l'avez déduit? Parce qu'aujourd'hui on a RCA et RCP. Et pourquoi ne pas appliquer les principes bibliques pour régler des conflits comme le dit la Bible? C'est ça le problème. Nous avons appelé autour d'une table que bandeko wana kuna baya. Toya koyoka réclamation na bango ezani. Ce n'est pas nous qui avons de doubler. Nous avons été institués. Biso toza na institution. Le président évêque général Soni Kafuta za na institution. Il n'a pas le temps d'aller dédoubler. Les gens qui ont senti oh bango ba lo bakeno baza mal à l'aise baza malaisé baya toyoka nini baza ko réclamer pour to sangisa église moko. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020, 7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Banazambe, shalom, 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 Nabini Nyonso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, Ekokisi, 7 ans. Moi, a connu vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils ont signé à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Tu dis qu'il y a un combat, ils ont qui bamakambola qui belé peut que décourager batu mais qu'on commence 7 ans déjà quand même les gens basali grâce et chez le fameux témoignage nana mona na mdikamotela les anare c'est pourquoi na lelo na bika na koko le kate même si on a l'équipe pembeni yao même si on a kotala batu mais na bika wana le nazare zawani fona le kawai na ba prédication na ba enseignement na ba exhortation na ba zemo malamu ba cantique édification na ba méditation. Et voilà le 13 octobre de Mombisa, 7 ans. Alors par rapport, il y a manifestation to milulu wana to bongisi. Des journées, il y a prière, il y a action de grâce, il y a concert. En fait, grand concert vous allez gratuit 2 jours seulement. Mais na kata concert wana mate ya pe kozala. Pour na ko gagner ba amen. Concert munene. Les danseurs ont produit Certifani. Pour cette occasion, yo zala béni na chaîne O, na ba témoignage, na ba table 5. Vous allez béni na biso ba prophète ya bishima. Alors binoba na zambe nyonso obo pambolama na mateya na ngai apôtre Amashia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo ba obo landa biso. Je crois que pasteur Richard Elongi na ena no bomona ngoni pas
les Nazaréens et bimisa na kati boyebinga pour na grâce les Nazaréens. Lokola les Nazaréens et produire bato ebele et bimisi bato ebele basal ebele ainsi de suite et sauver ba âme ebele pour moi nakozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant. Yango to senga na peuple ya Nzambe nyonso bozala na sima ya les Nazariens bo soutenir les Nazariens na nyonso Nzambe apesi yo ozotinda mbongo na yo ozotinda yango na partir compte bancaire ozotinda yango na M-Pesa ozwana des occasions et sungayo bato bele ba bongola ba mitema vraiment bo soutenir les chaînes oyo yango tozana besoin de sungi na yo ba numéro ya banque ezawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo ekosunga to célébrer ensemble na servant de l'Éternel. Ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo tinda soutien na yo vraiment ekosala malamu. Et nous avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle, afin que des grands humains réussissent, afin que tout le monde ait action de grâce. Na yo moto pesi mbongo na biso bato to côté atonza ka musala moko vraiment to sengi na ndeko sunga les Nazaréens livre souvenir comme et comme ma kozala mingi malamu tala canal ya bien ya ko soutenir afin que Nzambe afuta yo Nzambe a récompenser yo surtout Nzambe s'intéresse ka mingi na bato ba contribuer ka pona sali ya ba âme comme chaîne ya munene oyo maison mère les Nazaréens. Soko za na besoin au participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro oza affiché wana et oza malamu po ba recevoir mbongo na yo. Soki osali yango Nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo. Numéro yango ya banque banda déjà kotinda nde nazolo ba botinda M-Pesa tinda Nzambe ya bishima Nzamba prophète Ézéchiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazoche la bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko, yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Mama. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko on baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux.
kisi asimbiki ya likambo ya kisi te yo mpe kende oluka kisi na osala nini osimba biso tozoyemba ayokelinga mawa na bandako na byo nazala